Nzambe ya bomoi mpe ya solo apambola bino banso na kombo moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu. Nazali kotondo Nzambe botondi, Nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso mpo na libakuli ya apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba ya ye. Bino baye bolingaka ye, bino baye bozali bana baye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu, liloba ya Nzambe elobi nini. Lelo tokokende na kati ya makomi mpo ete tokoka kopesa biyano na mituna ya balandi. Batindeli biso mituna misato. Tokokende na kati ya liloba ya Nzambe mpo ete tozwa biyano na mituna mina. Motuna mwa liboso. Est-ce que l'appellation père spirituel, père ou daddy, est-elle permise dans l'église? Kobianga mabobenga tata elimu, tata to daddy. Daddy eza mot anglais. Est-ce que lingisami na kati ya ecclesia? Bibliquement, terme wana okobengisa moto te na kati ya ecclesia to na kati ya église obenga ye tata to daddy. Daddy ezali terme moko ya intimité oyo ezali utiliser na mwana ya mobali to ya mwasi po abenga tata na ye biologique to papa na ye terrestre. Yesu Kristu na kati ya évangile ya Matthieu, évangile ya Matthieu elakisaka aspect ya ministère ya Jésus Christ en tant que roi. Na Matthieu 23 verset 9 Yesu Kristu alobi ete awa ose kobenga moto moko te tata po ete tata se moko ya yo azali o likolo. Matthieu 23 9 elobi ke na Biblia pardon, la Bible amplifiée elobi ete kobianga to kobenga moto moko te tata na yo na kati ya église awa ose po ete ozali bobele na tata se moko aza o likolo. Donc Jésus-Christ a dit nul ne peut être appelé père dans l'église. C'est très clair. Okobenga moto moko te tata na kati ya église. Pona nini? Po ete ose esengeli toyeba bamotif ya Zabulu. Zabulu azali nzambe oyo ya se. Komona ye Satan aza bakombo ebele Lucifer, serpent ancien. Mais diable azali direct, Satan aza indirect. Ye diable aza na motif ne mibale. Bamotif ya mibale ezali nini? Ye motif na liboso ye alingaka akumisama lokola nzambe se moko ya solo. Voilà, il veut être adoré comme le seul vrai Dieu. Ya mibale, mosala na ye ko contrecarrer to ko obstruer ba dessein ya nzambe. Mosala na ye ko tia barrière, ba obstacle, mabanga ko contrecarrer, ko sala te ba plan ya nzambe esala o makambo nzambe alobi esalama te. Ye moko azali tata ya lokuta. Ye Zabulu ye alingi ke amema bato basi to mibali bakumisa ye Zabulu à travers à travers via à travers ba dirigeant ya église bakonzi ya mangomba po ete à chaque fois que moto azokumisama kembo ezokende na Zabulu. À chaque fois que moto azokumisama kembo eke pa Zabulu. Tango benga daddy yo mondima obenga pasteur daddy eza na sens te. Daddy eza utilisé na mwana mwasi to mobile po abenga papa. C'est un mot en anglais, eza mot ya anglais. Yo soko oyebi tina te kosalela yango te kolanda ba mouvement te kobenga n'importe qui te daddy. Non, ezali réservé na mwana mwasi to mobile azobenga papa na ye. C'est ça. Donc soko bengaka pasteur na yo daddy kobanda lelo kosala yango te. Et puis yo pasteur yo mosala kote ya Biblia. Est-ce que na kati ya Bible ekomi quelque part obenga babenga o daddy? Non, ezali te. Bakobenga pe père te. Non, ekomami nulle part. Jésus-Christ a dit koloba na Matthieu 23 verset 9 et n'appelez personne sur la terre votre père car nul
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et tout le monde qui dans la Bible amplifiée, n'appelez personne votre Père dans l'église, sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans le ciel. Ozaka na tata se moko azakuna na likolo. Nzambi. Liloba nzambe ezo recommandé biso tokumisa bobele nzambe mokeli, tokumisa ekelamu te. Tokumisa ekelamu te. Zabula za ekelamu, Yesu Christ azali ekelamu. Tozali ekelamu, tozofe partie ekelamu ya nzambe. Nzambe apekisi tokumisa ekelamu, tokumisa bobele ye mokeli. Ekomami na Romain. Bango bakumisi pe basaleli ekelamu oleke bakumisa mokeli. Oyo azali béni éternellement. Ekomami na Romain chapitre 1 verset 25. Bango bakumisi nde bakumisi oleke changer bango changer bosolo vérité ya nzambe na lokuta. Et basale nini pe bakumisi pe basale ekelamu au lieu que bakumisa to basalela baservir mokeli. Bazali béni éternellement. Donc monguna l'adversaire est subtil, hein? Abuma maka. Ye omoni ndenge lilita ezali. E likolo babongisi kitoko me na kati ezali mikuwa. Donc dadi ezoyoka na kitoko. Pasteur bazosepela nango. Mais yo pasteur eloko surtout il faut vérifier na makomi. Soki ezali ekomami te, il faut corriger, il faut aider bandimi ba comprendre. Parce que bango bazomona eza terme ya bien. Mais yo zosepela pendant que ezali yo te bazokumisa zabulu à travers yo. Yo kokuma ponte ke bakumisa zabulu à travers yo, il faut corriger, il faut instruire. Tokomona na kati ya loba nzambe bayendakisa ebele. Tokamata quelques exemples. Yesu Christ atiaka bayekoli baye ke bobele nzambe se moko oyo akela likolo na biloko biso nde bakobenga ye tata. Ye moko Yesu Christ atia yango na application. Atei kaka te baapôtre baye, mais ye moko asaleli yango. Asaleli yango. Kobenga moto moko te na kati ya siawa na siawa na église, obenga ye papa. Bozali na tata se moko oyo aza likolo. Baapôtre batosa déclaration wana pe babenga Jésus Christ mokolo moko te babenga ye tata. Bango babenga Jésus Christ tata te bayebi ete Jésus Christ azaki mwana ya nzambe. Jésus Christ abenga nzambe mokeli tata na ye. À l'âge de 12 ans, Jésus Christ ayebaki ete nzambe mokeli azali tata na ye. Tango ye ya tikalaka na Jérusalem. Marina Joseph bakei se rendre compte que yaza na groupe te bazongi na Jérusalem bakuti ye na synagogue ye azoko surana docteur de la loi azana mbula zomi na mibale. Tango balobi me mwana to luka yo Joseph abi Maria abi Joseph nanga to luka yo abi mais comment bo luka nga pona nini? Il faut qu'on s'occuper na ba affaire ya tata na ngai à l'âge de 12 ans. Ayeba ke nzambe mokeli azali tata na ye. Voilà. Tokomona quelqu'un ndakisa na kati ya liloba nzambe oyo Yesu Kristu ye me azokobengisa nzambe mokeli tata na ye. Tokena Matthieu chapitre 6 na verset 9 awa Yesu Kristu azoteya bayekoli baye lolenge nini esengeli basambela alobi notre Père qui est aux cieux. Tata na biso oyo aza likolo. Alobi te tata nga non amitina bango ensemble. Yesu Kristu ati ye elongo na baapôtre na ye bayekoli baye tata na biso oyo aza o likolo. Comment nous a sanctifiés? Donc, il y a un évangile à Jean. Évangile à Jean, c'est aspect à ministère à Jésus-Christ en tant que moine et nzambi, en tant que fils de Dieu. Dans Jean 11, verset 41, dans Jean 11, Lazare qui proche à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est mingi. Lazare a beli a koufi. Nzambe a ebisi, Jésus-Christ a qui sa Lazare. C'était par révélation. Koufi déjà bakundi il est kimikolo. Alors, lobi ke balonga libanga li elizaki likola lilita. Et lobi ke ete bango balongoli libanga lina. Yesu Christ atomboli miso likola lobi tata. Na tondi yo botondi po ete eso yo kinga. Alobi tata. Tata Yesu Christ ezaki nani? Nzambe mokeli. Yesu Christ azali nani?
azali mwana ya tata. Yo ozali mwana nani? Ozali mwana ya tata. Voilà. Verset 42. Ponanga na ebi ete yo yokaka nga tango nyonso. Kasi nga na lobi pona bao bazali awa bazingi ngai bazingi awa. Po ete bakoka kondima ete ezali yo nde otindanga. Nani atinda Yesu Kristo awa se? Ezali Nzambe mokili. Azoloba na losambo. Toke na chapitre 17, Jean 17, verset 1. Tango asisi koloba ndenge wana Yesu Kristo atomboli miso likolo alobi tata. Tata ya Yesu Kristo ezali nani? Nzambe mokili. Yesu Kristo azali mwana. Alobi tata, ngonga ekomi. Kumisa mwana wayo, po ete mwana wayo pe akumisa yo. Voilà, relation entre tata na mwana. Jésus-Christ pouvait appeler son père Dieu daddy, mais yo kobenga pasteur notre daddy. Non. Jean 17, verset 5. Et sikawa tata. Voilà, Jésus-Christ a continué le sambona tata azoloba tata. Yesu azalaki mwana. Nzambe mokili azali tata na ye. Abi tata kumisa ngai. Pene na yo na kembo oyo nazalaki nango. Pene na yo ayambo te mokili salama. Verset 21. Po ete banso bazala moko lokola yo tata ozali na kati na ngai et pe lokola ngai naza na kati na yo. Po ete bango pe bazala moko na kati na biso po ete mokili bandima ete yo Nzambe mokili otinda ngai awa. Voilà, Nzambe mokili nda tinda Yesu Kristo. Yesu Kristo aya te na ndenge na ye a décidé. Non, Nzambe alingaki a racheter moto. Azalaki na plan na ye, plan ngo nini? Moto ako exécuter yango ezalaki nani? Yesu Kristo nda tinda ye. Yesu Kristo pe aya accompli mission. Akufi akundami. Butu misato mikolo misato Nzambe asekuse na bawa. Matisi oyo likolo avandisi na loboko na mobali. Akotinda ye mokolo ye moko akolinga. Yesu Kristo ayebi te mokolo nini Nzambe mokili akotinda ye. Me mokolo ye Nzambe mokili akodeside akotinda ye akoya po ete bawa basekwa. Mpona sikoyo ayebi eloko moko te. Jean 17 verset 24. Tata nalingi ete esika nga nazali baoyo opesi ngai bango mpe bazala lokola po ete bamona nkembo na nga, nkembo oyo yo opesa nga po ete yo olinga ngai ya mbote mokili esalama. Verset 25. Père juste. Tala Yesu Kristo azo continue kobenga Nzambe mokili tata na ye, tata juste, père juste. Mokili bayebi yo te kasi ngai nayebi yo. Pe baoyo bayebi yo, baoyo bayebi ete yo nde otinda ngai. Baoyo banani? Baapôtre bayekoli bayeba ete Nzambe mokili nde atinda Yesu Kristo. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Yesu Kristo aya na ndenge na ye moko te. Nzambe mokili nde atinda ye. Pona nini esengeli obenga moto moko te na kati ya église dadi to papa? Po ete bibliquement selon liloba ya Nzambe tozali na batata elimu mibale pe tozali na banguya pe elimu mibale disponible na mokili awa. Ya liboso tozali na Nzambe mokili, Nzambe oyo ya solo wakela likolo na se na biloko biso mai bandeke tuza mbisi biloko biso na mokili. Ye azali Nzambe ya mwinda tata Yesu Kristo. Ye azali auteur ya bomoi na nyonso etingami na bomoi, succès, santé, biloko nyonso tu wana. Tozali pe na Nzambe oyo mosusu ya Nzambe oyo ya se Zabulu, Satan oyo azali Nzambe ya mokili oyo, Nzambe ya molili oyo azali auteur ya liwa, ye nde abomaka bato. Nzambe asekusaka bato, ye abomaka. Pe na mai maso matingami na liwa, pasi mikakatano nyonso ezali ye. Donc banzambe mibale wana na banguya mibale wana ekomami na Acte chapitre 26 verset 17 pe 18. Acte 26 verset 17 awa Jésus Christ na nzoto na asekwa azolobela
Saul, donc plus tard, apôtre Paul, azaki na nzela po akende kokanga bandimi na Damas. Na nzela Yesu Kristo abimili abi na poni yo na katikati ya peuple oyo na katikati ya bapagano vers qui nazongisi yo natindi epa na bango po ete ofungola bango miso eza take miso oyo bazomona yango me miso ya elimu miso les spirituel ofungola bango miso po ete balongwa na molili ezali Zabulu ye azali ye nde papa ya molili balongwana na molili baya na mwinda nzambe ya solo balongwana nguya ya Satan baya na nguya ya nzambe po ete bazwa bolimbisi ya masumu. Verset 18 ya acte 26 ezoloba ke Paul azaki na mission po ete akende kofungola miso ya bapagano balongwana molili baya na mwinda donc balonga epa Zabulu baya epa nzambe po aza mwinda balongwana nguya ya Satan baya na nguya ya nzambe mokili. Donc nzambe ya solo aza mwinda pe aza na nguya, Zabulu azali molili pe azali na nguya. Jean chapitre 8 kuna bokomona Yesu Kristo mwana nzambe azali kosola na bafarisien na synagogue yebisi bango tata na bango azali nani. Tokotanga wa verset 38 Jean 8 à partir de verset 38 nazoyebisa bino oyo ngai namoni epa tata na ngai kasi bino bozokosala maye boyoki epa tata na bino. Tata mibale baza mentionné wa Yesu Kristo aza na tata na ye bafarisien aza kodiscute na bango mpe baza na tata na bango bazongisi yano tata na biso eza Abraham. Yesu alobi na bango soki bozalaki bana ya Abraham bokosala misala ya Abraham kasi bino bozoluka sikoyo bozoluka oboma ngai oyo nazoyebisa bino bosolo oyo ngai nayoki epa nzambe oyo wana Abraham asala yango te. Voilà. Yesu Kristo ayoki nini epa nzambe ayoki vérité epa nzambe yango azoyebisa bango verset 41 bozosala misala ya tata na bino. Voilà. Tata ya bafarisien ezalaki tata ya nzambe tata Yesu Kristo te. Tata ya bafarisien azalaki mosusu. Yesu Kristo aza na tata na ye. Tokomona awa tata bafarisien azali nani. Yesu Kristo akoyebisa bango bazongiseli yano babi tozali bana ya makango te. Bazofinga Jésus Christ bazokazaka Jésus Christ azalaki mwana makango. Toza kobena tata se moko nzambe. Voilà. Lelo soki moto alobi no nzambe kozala impressionné te poluka oyeba azoloba nzambe wapi. Voilà. Pharisiens discuter na Jésus Christ babi bazaka nous avons un seul père Dieu. Verset 42 Jésus Christ alobi na bango soki nzambe azalaki tata na bino mbele bolingi ngai po ete ngai nauti epa nzambe ye nde atindi ngai na ye ngai moko te. Je ne suis pas descendu, je ne suis pas venu de moi-même ngai moko nde na ye te mais c'est lui qui m'a envoyé. Ye nde moto atinda ngai awa nde natinda Yesu Kristo awa ose ezali nzambe mokeli. Yesu Kristo akitaka te ye moko atiki likolo non nzambe aza na ngbene na avanda kuna nzambe aza elimu achangeaka te mais atinda mwana wa ye Yesu Kristo po ete arachete mokili arachete aya na mokili po akufa mpona mpe mpo na ngai po tozwa lobiko. Verset 43 mpona nini bozo comprendre langage na ngai te po ete bokoki koyoka maloba ma ngai te. Bolanda bien wa verset 44 Jésus Christ akoyebisa bango tata na bango azali nani. Vous avez pour père le diable. Tata na bino Zabulu. Bolingi bokokisa misala ya tata na bino azalaka mobomi uta ebandela ye azalaka na kati ya bosolo te po ete bosolo eza na kati na ye te. Soki azoloba lokuta azoloba oyo te na motema na ye po ete azali moto ya lokuta mpe azali tata ya yango tata ya lokuta. Dadi ezali terme moko bibliki te. Yo soko obengaka pasteur dadi tika yango ezali terme anglais oyo ezoko exprimer intimité oyo ezali koexiste entre mwana ya mwasi to mobali na tata na ye biologique to terrestre. Donc soki moto azali tata na yo te biologique te terrestre te alors kobenga ye dadi te ça devient une utilisation inappropriée de ce mot. C'est une contrefaçon. Alors, tant on commis ça pasteur, non soi-disant, mais on commis ça diable indirectement. Non, qu'on utilise en côté, ils appellent biblique. Voilà.
Donc tokopase na mutuna mosusu mutuna oyo tokotuna sikoyo ekozala mutuna mosusu ndeko oyo atuni alobi Jésus Christ azali fils unique. Donc Jésus Christ est le fils unique de Dieu. Alors qui sommes-nous devant Dieu? Question na yango wana. Jésus Christ azali mwana se moko ya Nzambe, biso tozana banani liboso ya Nzambe. Qui sommes-nous? Alors qui sommes-nous devant Dieu? Jésus Christ, oui, azali fils unique ya Nzambe par sa conception. Jésus Christ lolenge azwaki eteni moko ya Marie, eteni ngo azwaki zaki nzoto ya Marie nde azwaki la chair musuni, kasi makila ya Yesu Christ na kati ya Marie eutaki na nguya ya Nzambe, ezaki pa la puissance divine. Tozali bandeko ya Yesu Christ, tozali bandeko ya mwana ya Nzambe, tozali bandeko ya Nzambe te. Nzambe azali tata ya Jésus Christ, pa azali tata ya bandimi. Tozali bandeko ya Yesu Christ, tozali bana ya Nzambe mokeli, tozali ba héritier na ye. En tant ba héritier, nyonso eza Nzambe eza ya biso, tozali ba héritier ya Nzambe pe co-héritier ya Christ. Oyo tozo partager pleinement na Christ. Romains 8 verset 16 na 17 elobi boye. Esprit yango moko epesa témoignage na esprit. Donc Nzambe ye moko azopesa témoignage na esprit na ye na kati na biso ke tozali bana ya Nzambe. Tozali bana ya Nzambe parce que tobotami mbotama ya sika, tozali elimo esanto ya Nzambe. Et soko tozali bana ya Nzambe, tozali ba héritier na Nzambe. Tozali ba héritier ya Nzambe pe co-héritier à Christ. Voilà. Qui sommes-nous devant Dieu? Tozali bana liboso ya Nzambe, tozali ba héritier, tozali bana ya Nzambe, tozali ba héritier ya Nzambe. Loka tozali ba héritier, eloko eza tata na biso, nyonso eza biso, biso tokoye bango to réclamer. 1 Jean 3 verset 2 lobi nini? Balingani bien-aimé, tozali sikawa bana ya Nzambe. Ezateke tokozala lobi bana ya Nzambe. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Sima ya résurrection. Jésus Christ nous a tenu à c'est quoi? Abimilaka Maria Magdala a chargé mission à transmettre à ba apôtre. Dans Jean chapitre 20. Jean 20, au Manotan à partir verset 15 et 17. Jésus Christ alobi na Marie, donc Marie de Magdala zaka na Lilith azolela. Jésus Christ nous a tenu c'est quoi? Abimeli Marie de Magdala, mais Marie ba ite ezali Jésus Christ. Alobi ne mwasi ozolela nini? Ozoluka nani? Ngana sina sekwi déjà, mais yoluka nani? Ye azokanisa ke Jésus Christ azali jardinier, alobi ne mokonzi. Soki ezali yondo ozuye, yebisanga esika otiye po ete nakende kozwa ye. Verset 16, Jésus Christ alobi na ye, Marie. Tango Jésus Christ nazotene ase kwa bengi Marie na kombo na ye. Maria a reconnaître mongongo ya molakisi mai. Tango ya baluki alobi ne na monoko ya hébreu, Rabuni elingi loba molakisi. Bengi ye molakisi. Verset 17, Jésus Christ alobi na ye, kosimba ngai te, po ete nga na matinano te epai ya tata na ngai. Tata Jésus Christ azaki nani? Nzambe mokeli. Amatino epai ya tata na ngai te, kasi kende koyebisa bandeko na ngai. Bandeko ne banani? Ba apôtre, ba disciple. Loba na bango ete nazomata epai ya tata na ngai, pe tata na bango. Nazomata epai ya Nzambe na ngai, pe Nzambe na bango. Tozali bana ya Nzambe oyo akela likolo na sa biloko biso. Yesu Kristo alobi na Marie de Magdala, kasi kende kokuta bandeko bangai. Ba apôtre bazaki bandeko ya Jésus Christ. Ba apôtre bazaki bandeko ya Nzambe te. Nzambe aza na bandeko te, Nzambe aza na bana. Banani bazaki bandeko ya Jésus Christ, bazaki ba apôtre, balandi bae, bayekoli bae. Yesu Christ azali Nzambe te, Yesu Christ azali nde mwana ya Nzambe. Yesu Christ azo continuer message na lobi na bango bini na Marie de Magdala kende koyebisa bandeko bangai po ete nazo komata epai tata na ngai pe tata na bango, nazo mata epai Nzambe na ngai pe Nzambe na bango. Voilà. Alors, nana zaki tata ya Yesu Christ. Ezali Nzambe akela likolo na sa biloko biso. Ba apôtre bazaki banani? Ba apôtre bazaki bandeko ya Jésus Christ. Biso tozali bandeko ya Jésus Christ. Jésus Christ azali kulutu na biso. Jésus Christ azoloba awa na nzoto na ye ase kwa. Alobi na Marie de Magdala,
akende koyebisa baapôtre bayekoli baye ke oyo bazali bandeko na ye ke ye azomata epai tata na ye mpe tata na bango azomata epai ya nzambe na ye mpe nzambe na bango. Merveilleux. Na mutuna ya suka ezali nini? Quel est le lien qui nous lie avec Jésus-Christ? Lien nini eza entre lie biso na mwana ya nzambe Jésus-Christ? Quel est le lien qui nous lie avec Jésus-Christ? Notre relation avec Jésus-Christ est une relation de fraternité. Il est notre frère. Jésus-Christ azali ndeko na biso. Depuis mokolo ya Pentecôte, po ete moto akoma ndeko ya mwasi to ya mobali ya Jésus-Christ, moto mona esengeli abotama mbotama ya sika. Na bokonfesaka Romains chapitre 9 verset 10. Pardon, Romains 10 verset 9. Elobi nini? Soko otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu. Et soko ondimi na kati ya motema mwa yo ke nzambe mokili asekwisi Jésus-Christ na bawa ozwi lobiko. Donc, cette nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance qui nous lie avec Jésus-Christ. Nous avons la foi de Jésus-Christ. Jésus-Christ esengelaki abotama, akufa, akundama butu misato, mikolo misato, nzambe na nguya ya ye asekwisa na bawa, amatisa oyo likolo, avalisa loboko na mobali, nde arendre disponible likabo ya elimu esantu na mokolo ya Pentecôte po ete elingisa bato oyo bakondima babotama mbotama ya sika bakoma bana ya nzambe bakoma bandeko ya Jésus-Christ. Eza na bakondition mibale ya koremplir. Oti koloba ngo ya liboso esengeli otatula na monoko mwa yo mokonzi Yesu. Ya mibale esengeli ondima na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekwisi Jésus-Christ na bawa nde ozwi lobiko. Tozali na nzambe na kati ya Kristu na kati na biso oyo ezali elikia ya kembo. Ekomami na Colossiens chapitre 1 verset 26 et 27. Abi mystère ebombamaki dans tous les âges kasi ezali révélé lelo na basantu oyo nzambe alingi koyebisa afaire connaître nini la glorieuse richesse de ce mystère na katikati ya bapagano. Elingi oloba nini? Christ en vous, Christ na kati na yo elikia ya kembo. Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Yo ozali na Christ na kati na yo elikia ya kembo. Vous avez Dieu en Christ en vous. Relation na biso na Jésus-Christ na wote olobawa est une relation de fraternité. Azali ndeko na biso. Tozali na capacité ya Christ na kati na biso. Tozali na nzambe na kati ya Christ na kati na biso. Tozali bana ya nzambe. 1 Jean 4 verset 4 lobi bino bana mike bozali ya nzambe e bolongi bango po ete oyo aza na kati na bino azali monene koleka oyo aza na kati ya mokili. Aza kati ya mokili awa. Bino bolongi banani? Qui avez-vous vaincu? Tolongi Zabulu na armée na ye mobimba. Pona nini? Pona misala miye Jésus-Christ akokisaki. À cause des œuvres accomplies par Jésus-Christ. Pona nini? Biso tolongaki bango. Liloba nzambe po ete parce que le Christ en nous, en vous, le Christ qui est en vous est plus grand que les diables qui est dans le monde. Christ oyo aza na kati na yo azali monene koleka Zabulu oyo aza na kati aza ose. Tozali complet en Christ. Colossiens 2 verset 9 et 10 ezoloba car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pesabino tradition correcte à verset 10. Vous êtes complètement et absolument complet en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, yonde komasi de komobali ozali na nzambe na kati ya Kristu na kati na yo. Vous avez la plénitude de la divinité. Et nzambe a komisa yo complètement a komisa absolument complet en Christ. Oyo azali chef ya ba domination nyonso pe ya ba autorité nyonso. Ozana yango. Donc, vous êtes fils de Dieu.
ozali frère à Jésus-Christ, ton sœur à Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ azali moto ya la tête de l'église, tous allez ba membre ya corps ya Christ. Voilà ba réponse oyo tozalaki nango mpona mituna ya balandi. Nakanisi ba réponse oyo topesi ekolendisa bino mpe ekopesa bino mayele po ete boyeba maye bokoki mpe na tour na bino bopartage yango na baoyo bakozala mituna oyo ezali lolenge oyo batuni awa boye. Nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.